hein spirituellement ezamabe ezali signe Lucifer Satan déjà direct makambo nazo loba ezaba catcher ezaba sportif oba simba bakisi oba yebi nini ezali ni ya Lucifer direct parce que prier autant ba pessimisme babi avant ça la yango hein attends tu vas bima quoi otie S otie quoi on cercle yango yo koti na kati parce que so koti na kati o sali prière mais qui si on a kokoloba sincèrement devant Dieu ezali ki système ezali prier on a zolo balelo peut-être ma chaîne monsieur na passer ba émission par-ci par-là ma comme ça loba te mais on peut-être na kokoloba yango maître na biso titi to ko butu tellement je pense pas zéro oui bah raconter non on nga moko na vivre yango voilà na pe voilà c'est ça voilà alors au mona ba betien c'était ngombe allez mutona abaluki ngombe soki ba nyiba ya na ye tibo e ba bomi e na miso pe bateki ba koteka pe ba zipe mbongo oya bango pe ba zi na bango sikoyo nyama ya bongo oyo keze lengité. Voilà, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Vous êtes dans tout le monde entier, dans tous les continents du monde entier en train de nous suivre en ces nets moments. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous vous disons bienvenue dans cette émission. La caféine reçoit. La caféine reçoit pour vous l'homme dédié, l'évangéliste Josué Lokamba Kounz. Ça nous fait tellement plaisir, ça nous fait de la joie parce que David qui dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel et moi particulièrement votre humble servante la caféine, je suis bestement dans la joie lorsque je vous présente cette dite émission La caféine reçoit. Comme je viens de vous le dire, je suis avec l'homme dédié, l'évangéliste Josué Lokamba Kounz, avec qui on va essayer un peu de s'entretenir dans l'Italie témoignage parce que tout banda qui en déjà première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième toujours au malembe parce que parcours est tellement moulaï donc on sera dans l'impossibilité il y a synthétiser en gros nambala moko alors toujours en gros vraiment ba partie j'espère que bobanda kolanda biso depuis première partie tito koko baboye donc toujours continuer ba partie nous surtout etikali alors la fois passée to beti masolo ya l'homme dédié ndenge nini vi na ezala qui souffrance tellement atroce et tout to sola qui on a bino bande ko balandi alors to eki komona lolenge nini sango ayaki ko récupérer afin de pa ya sango vina ye pa ya sango tout ça babande ko kena ba cimetière elongona papa sango alors ndelelo tozoko ko balisusu on a témoignage tout ça sous une autre partie il y a vina bangonde babande ko passer na ba cimetière na butu nyoso ngana yo to ko lalaka bango babande ko lalaka te baza ko sala musala patrouiller na ba cimetière pour na koluka bato bakufa o balamuka babimara pour na kokende ko sala je ne sais pas quoi alors donc toujours yé bango lisusu na numéro oyasika je suis avec l'homme dédié avec qui je m'avais pas pour dire bonjour l'évangéliste Josué Lokamba. Bonjour la servante de Dieu. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Par la grâce de Dieu. Permettez-moi de poser la question de savoir comment est la santé de l'église Mission évangélique Maranatha, même en sigle. Merci, la santé est très bonne. Et nous évoluons très bien par la grâce de Dieu. Et voilà, on prépare une journée unique. Ce mois-ci, le vendredi le 25 juin, de 12h à 18h. Ça sera un grand rendez-vous sacré. Et voilà, le thème c'est Matthieu, chapitre 7, verset 7. Oh, Matthieu 7, 7. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Le thème est Matthieu 7, 7. Bien, on va demander et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous l'ouvrira. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça le thème Matthieu 7, 7. Qu'on a côté na l'histoire ya Matthieu 7, 7 pour tout ça. Oya zoluka guérison, aozwa guérison. Ah, pas zoluka guérison. Oya zoluka mbongo, aozwa mbongo. Oya zoluka libala, akozwa. Oya zoluka kobota, akozwa. Musala, akozwa. Donc mikanda, okozwa. C'est-à-dire, nzamba lobi luka okozwa. Beta porte bofungula. Senga bakopesa. Et journée année kozala journée moko unique. Je sais que Dieu sera au rendez-vous. Donc, demandez, on vous donnera, cela veut dire Senga Onyo Soto Lingi. Donc, on a limite que Senga voiture, Senga voyage, Senga Mbongo, Senga B. Donc, Nyon Soto Lingi. Vie éternelle. Vie éternelle pour vous. Oh, attends, Moutazaki n'a attends, vous pagano, païen, assassin, ndoki, magicien, journal à ce que vous
Aux a besoin de vie éternelle. Oh. En tout cas, c'est vraiment... brigand, si à qui vie éternelle sur place. Vraiment. Abi, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta... Abi, kaka les longas non paradis. Azala qui sauvé. Dans la minute vraiment ça rani pe et yango na lobi ke ezangate moto no sauver mais ezalinde ngai na za canal. O Yesu azosala pour na bato bazwa solution makamna. Mais aussi le bango avec une grande certitude, je ne sais pas l'homme de Dieu, toi y a une attitude nini. Est-ce que toi y a ba mouchoir, toi y a ba maipo, trop sorola kuna afin que toi soit on soit toujours au luka ou bien ça va se passer comment? Yaka kandengoza. Donc yaka ndengozali. Yo moko nde solobi ke on na kena mai nanga papa bondela. Awana yo moko problème ezate. Mais dis-moi. Yo senga tem mouchoir. Tête au sengi mouchoir, tête au sengi loko mouchoir non moroté systématique. Non. Non. Au moins mutu moko abengaki mwana nanga pour lo papa na bina za magicien. Azana ba mouchoir bani tout va utiliser mouchoir. Nga na teyaka na tokaka mingi. Bon, siko na koshina on papier mouchoir soka na tie bonyo surtout epoli. Bon, nazana mouchoir. OK. Ezaka pe mokote ba mouchoir. OK, soki na zote na toki na pamisi mitoki. Esili. Obamba ngo bandimité. Te soki nzamba lobby. C'est pas tous les services. Pour tout mususu ezala magicien. Délivrance et salami ba demo ke metikali demo moko oya soulard de soulard. Soulard, même si Azana 250 démons. Au nom de Jésus, de moi tant que yona ningai bo bima bimi. Oh yo boy titi yo nini odra. Il y a ceux qui nous qui s'amboula. Donc même si 250 démons. Les derniers démons oh yaza teti oh yaka compliqué ezali nini soulard de soulard. Oui, et j'ai vu ça taba 45 minutes. Mais pourquoi ça? Na telimbo na pas misi mutoki. Na yoki bazwe bisanga bambeka pochette. Quand tu es moi puisque frère Gédéon Azalé tout délivré pour mutusiko yo asena ba kisi na ba singana tout bon et to longoli tout siko tellement de mana nini a compliqué frère Gédéon ayena misapo ya suka a fini abani ko kamola ina frère nini ote baloba ke asinga mina miseke so kamola misapi oyo buke misapi longwa na longwe siko tellement to sengi makila na Yesu rien to sengi moto rien to pacta la mutu solo ya masanga sur place et tondi na permanence soulard de soulard donc azoyo kalisu sous te et l'autre côté bon balolé boya baluki na donc et l'autre côté solo mamele masanga te mais masanga tous alors si on dongi kaka boye misanga na litoi pochette no na ndeko pa misu mitoki na yo onction déjà et là ti pochette wana bamba kanelongi aubim quand na zuka pochette na bamba ba na kena bouf akepe mutu azongi normal. Bon, yango na lobi ke tout le monde même na Bible Paul azoteya bato baye na ba pochette ba pa musaye mitoki et même pochette yango oui la tiango tango atika ki mutu na malade na ndako ake atie mutu ango pe abiki mais nga na lobi te boya na ba pochette non voilà pochette nga na osalela soki ke nzamba lobi na ngai no utiliser pour la moto to pesa et pochette tonine na kosala yango voilà mais pas tous les jours. Voilà, on a répondre quand même. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu pour la précision. Alors, je ne sais pas, au lobby, tu as une prochette, tu as une maille. Même Jésus, moi je suis habité à Nanine. Il y a 12 ans, il y a un abonné pour nous. Il y a un bingana simbaka ilamba. Tant que simbika songi la mouille, paf paf habiki. Donc, ndenge na zali boye, au moins na bilamba na lati, onction ensemble épée et lati yango. Parce que eloko nyo surtout ezala montre. Ezala to eloko nyo so o ezali pa na wen de Dieu, eloko wana ezala pe wen. Tu as une attitude ya kondima kaka, on va dire ça. Ya kana kondima na yo et puis ce qui peut voilà ngani na ngani batabon. Ya on pene loko na ina loba. Même nos ana kondima te. Ya ka kondima na ngana tiango onge. Pourquoi na personne même ba verset. Yesu akuta makambo. Omona ke mutu ebembe akufi. Siko nana bon akuta na nini mwana le fils unique ba ke kundaye. Mama wana ayi ne paye supité. Bazoya bazolela Yesu pe yazoya bakutani Yesu atuna iteke ozana kondima siko ibembe ozana kondima mama na pe baki Yesu te abika na zena mobali nanga kufa na tika kana fils unique akufi na ye ya otoke kunda Yesu atuni ata kondima te mama ozana kondima tuna kite abikisi ye donc kondima nde ya Yesu mutebikisi voilà il y a d'autres personnes qui azane na doute qui a obikate azane na doute mais na doute wana
et que bon on a kondima tant que comme on a non parce qu'on nous dit que non il faut tous à la base na carte ça va vie la biso chrétienne soit ba païen pe bazo ko kotisa bango kaka elo ko base oza kondima donc sans la foi au balobara vraiment il est impossible de lui être agréable de lui être agréable foi ezali moboko ya biso bandimi foi ezali moboko na biso bandimi mais c'est pas tout le monde qui a la foi hein yokana bisa tokutani na mama moko aye bana na poto batindaki maman aza malade tension cœur et ainsi de suite mais ce que tant tokutani maman ayebisinga nzambe bisinga ka ke yebise abiki ngapela se maman zonga obiki esili o esili otenga loboko tenga lobite na otelo loboko te maman c'est déci attends no yana ngali sute o za aventure on comprend donc maman azalaki na kondimati ayaki po na batindi mais azali na kondimati siko tango abimi na nini abisi protocole kena na yana ngali sute parce que na bina décevoir na asali nini o atianga ta loboko te abina ngaka ke kende obiki asengi mbongo te eloko te mais ezalaka bongo bato mingi awa babiki bongo omona penza mbosala akei kutu na kanda mais tanga komi nde miracle salami omona siko abiki complètement pe aye siko ko témoigner omona siko elle n'avait pas la foi qui a obika ya monide n'est pas aventure voilà c'est ça il y a d'autres personnes kondima wana eza base na biso nyonso mais bato mosusu azali na kondima te voilà mais nzambo bikso donc toi na batiti nyonso tout auto monitor ya na ngozala na mutakondima oza pe mutakondima te oza même là oza musika bato bola na biso même na Europe États-Unis Australie Asie Afrique au côté programme oyo au comprendre c'est-à-dire bino kuna biso toza na ndenge to sa côté mais bino kuna donc avant le 25 c'est-à-dire 3 jours il y a prière selon yo donc yo salaka prière na yo avant le 25 3 jours au bandolia na poko ke nzambe sala bikam akangi jeune de 0 heure soto komba 18h allié 18h allié yo omoni ka ndengo landa émission oyo avant le 25 juin sala yango soki poko si ça ka journée yango ya le 25 juin sala selon programme na yo soki po moni ke okokana ko sala jeune était problème ezate mais journée ya le 25 de 12h à 18h landa biso. Voilà, merci beaucoup. Landa programme Yamate 7 comment la maman osali la yo parce que moi ordonné biso lobi ke beta ba ofongole la yo senga et couper sa mila yo donc yo ozanga osenga pour anini donc à couper sa biso oh non tout au senga donc c'est vraiment très fort possible que to ya liboso nzambe wana to poussa na présence na to senga na batitude na biso nyonso avec ou sans foi to ye to beli nzambe ya maranata à côté de ma paix à Kosala. Voilà l'homme de Dieu, tozongi lisusu na base ya émission la biso donc au Italie témoignage dans le bas qui très chers téléspectateurs les habitués d'ailleurs le savent très bien que à travers bas témoignage de Brozo yango on a émission oyo la caféine reçoit babi oyo uniquement témoignage tout cela parcours ya basala nzambe lelo boko mona musala nzambe particulièrement l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba kunz onzamba ko sala là pendant le baté que non oazo sala babika mais onzamba za ko sala à travers yé pour que le lo oba nzambe basa la bénéficiaire il y a grâce et puis bénéficiaire il y a ba miracle aouta ki wapi parcours neza ki ndenge nde tozo yé bango tozo découvrir en vraiment 4 na ba émission na biso oyo bande ko belé balobi que non asa magicien ya simba bakisi yebo ye azaki na basango simba ki bakisi ngape naza ko épargner motu na morote to ko kota vraiment na ba détail na ba profondeur pour te découvrir est-ce que exactement mambatba ou loba ezali ya solo mais je n'ose même pas croire parce que nzambi azoro sala 4 na et puis toujours landango à travers témoignage oyo l'homme de Dieu bobande ko kende na ba cimetière pour na ko kende ko calmer milimo o ezanga kikimia au monde qui monta kufa mais azalaka wana te wana za ko tambola mais sikoyo mosala nzambe na tuna mutuna oyo bande ko msusu o bakufa kati na Yesu parce que mutuna so kufa ka mort ba mort ke seni hein msusu pas ko kufa kati na Yesu andimela Yesu comme Seigneur et Sauveur nzambe moko a décidé le but non voilà on a joie molimo ya mwana ngai siko mutu abongo bino bo tambola ba cimetière bo bande ko kuta milimo bato wana ezalaki ya kofanda kati na ba lilita na bango ou bien te qui peut telengana toye banano ce qui se passe dans le monde spirituel.
eza penza motuna ya bien oyo nasepeli nango pour na répondre conformément à la parole. D'accord. Na mokanda ya Jean chapitre 5 verset 24. Que nous dit la Bible? Bible, oui. En vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok. Hein? Na yoko comprendre makambo na sima. Ok. Tant tozo kende na cimetière, abeti sifflet, bakufi nyonso baza na cimetière na basekui na bana mikena mikolo tout basekui. Bon. Nalo ko c'est quoi? C'est terminé dans le bon. Babimi. Voilà, babimi. Alors abani pe ko côté ya ko exhorter bango tout et tout ko peut saper biloko pona après ti so cérémonie ici bazongi. Mais il y avait des cimetières vides, des tombes pardon, des tombes vides. Oh, voilà. Alors, ba tombe eza vide, c'est-à-dire yeobenga mingi hein mingi ba rebelle. C'est que ba baza ba tomboki, ba sala ba tomabe. Il faut to luka bango. Et to tambola na cité, tam super aux appels mususu. Comme on a kangié, aoya ko zongisa. Wana outé chaîne, pas bima shooter. Bon, siko soki na butu tozu bango te, na moi. Tokoya. Tant puisque aibi, au moins na te sur, on sait pas sur comment prier. Il y a des heures de pointe, il y a des heures prises. Voilà. Héros milim mabe bimake tambolaka, na héros yope yaka et ko za repos. Bon na heure bana ya bango ya repos. Toye. Heure tokoya okuta ya oyaza. Lokola aobimaka no ki asala batu mabe akangi ainsi de suite. Mais curieusement, il avait des tombes OK, et na butu, et na moi il n'a personne. Il n'a personne. Ce qu'on a bongo oyo, ba oyo mususu, bazala kaka te. Siko ndenge ni bazwa makato te oyo, nzamba bi place atia bon. Au moins siko réponse na nde ngana kanisa ka bongo mais tant na yiko comprendre non non. C'est-à-dire ba chrétien, oyo yoza chrétien né de nouveau, okufikati na Yesu. Yesu akomona akolongola yo wana. Hein? Donc ba magicien, ba occultiste, ba ndoki ba bayaka kusala ba cérémonie, omita ndoki alie mutu. Akoya kokundola mutu wana. Azong c'est vivant et puis ake abalo to pengombe, to soso, to ntaba après balie. Oui. Basala on a ndenge ya mo. Basala ndenge bongo soki ndoki. Bazonga rasu na cimetière pour na revenir. Mais oui, soki ndoki alie mutu, eh bien ngote. Non, c'est ça. Soki ndoki alie mutu. Oh balie na to ndoki alie to mama na to tata to ndeko balie. Bino bozole le bembia. Tant boki kokunda bokunde sili bozongi même jour bango boki na butu bakundoli c'est comme ça même na mutu ezala ki écrasé même na to pas kufa malade to nini tout to akufa ki infirme ndenge bakobimisa obima vivant normal sans maladie sans ni abimi normal na pouvoir maléfique au bango basanango abimi normal et puis ba obete nzete ba déclarer allez ba bete nzete et ba on me met place au sengi ba memae et kuna ndi ba bete ba déclarer ba bete nzete ta baluka to pengombe to ba benge ngombe pa allez muta abuluki ngombe nde ba ko ya ne petit a openza boy na mukili boy et ba yene na vie otozana ngo boy bino bo mona ngombe nzoka eza mutu ba bolele ngombe. L'homme de Dieu, elle papa mora zolanda ondozolo bana tuni mutuna lobi ah mais l'évangéliste je suis le kamba précisément bon lo babwende ni est-ce qu'il y a pas ça qui ndokanda ko sala bon tondeni to ba connaissance en gros ce qui osa avancer na spiritualité ko yeba et puis mosalo tozo sala au moni ke ezoka mosala nzamba poni ngai donc denga ponaki Moïse que Moïse banda bo bébé azala ke pas pharaon donc atangi ti asali makomi surtout celui qui devrait succéder pharaon et voilà ba former makomi surtout à 40 ans nde ayiko quitter et pas pharaon ake na Madian kuna pe nzambe pa yeko former lisusu ti nde aye azali ke na double connaissance ayebi Égypte bien ayebi makambo surtout si ya Satana bien ayebi pe lisusu makambo nzambe bien voilà c'est ça na sens wana donc makambo na solo beza makambo yo domaine yo yangai on a koleli na yango vraiment voilà yango na pesa na ba précision d'accord voilà parce que tant tu bana okende na te posa ki na ba kota ba kindoki wana yango ye te naza indokité voilà naza indokité naza pe indokité te naza pe indokité mais naza na connaissance nango eza nde naza pa sango eza pende na ye na epa na Yesu donc
Nyo surtout na sangisi na ndenge to yambaka na makom tututu voilà c'est ça na nande batu ba racontera ba histoire oui ba racontera non on nga moko na vivre yango voilà na pe sangisi nyo sote pe expertise voilà c'est ça voilà alors au mona ba betien c'était ngombe allez mutona abaluki ngombe soki ba ngiba ya na ye tibo e ba bomi na miso pe bateki ba koteka pe ba zipe mbongo oya bango pe ba zi na bango vraiment sikoyo nyama ya bongo oyo keza lengite yo mutu normal net ozaboke osomi ngombe moni ngombe ya fresh osombi oye olambi mais c'est lengite mais objectif est contre malade dans autres bango ba sala yo kapamba te jamais en tout cas en aucun jour donc bango bazaka ka ba raisonner ka mabe c'est que ceux qui banima contre to malade na quartier bako ya tamsu 3 4 5 babomi 5 personnes ba balo bango ngombe ba yepe si on a ba bonne année ba nim tu ba yepe ba teki mais ça fait peur hein oui c'est ça non c'est au quoi lia mais bible le binin et le que tout se sanctifie par la prière et par la parole. Donc bateau nazolo ba secret exact très sérieux. Même la biloko bateka na wenze. Eza biloko c'est ça normalité. Biloko pe ya anormal ndeze belé. Namba ba sango baba fufu banini tout. Il a des occultistes. To baba nini to mutazan misala mabe ake a sacrifier mutabo mutu. Mais à transporter bateau na ba bilanga na ye. Bateau ba kufa ba kata la ke bilanga. Omo la kazo produire il y a l'onika biloko muke topé 2-3 hectares mais yo soko loni bongo oko récolter mususu 60 sacs mais ye okobe 300 sacs 400 sacs nzoka zana ba mystique na ye soko biloko na o bato ya mabe o bakufa bazoko salela tango yo ko ya o sombi ka ko lié objectif na bango ezali ya diable ezali Jean chapitre 10 verset 10 on va lire le rôle de diable vraiment siko diable azane na ba ministre na ye oyo basala kapé musala oya satana pona ko boma ko mvute ko bebisa tout et tout voilà Jean 10 la Bible le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance oyo kisiko ndenge nzamba lobi abi ke moyibi le voleur c'est le diable voilà aya kaka pona ko boma pona ko bebisa pona ko yiba voilà yo siko yo tango satana zabongo azapena ndoki azam mosala satana magicien mosala satana et ainsi de suite baza na domaine na biso ba faux prophète baza belé yo sakanate o ya satana siko objectif na bongo ezali kaka ba bebisa ba yiba ba boma ba sala nsoto donc ba ko sali kamba bien te so mona sali kamba bien yondo mo na miso mutu vraiment à cause ta mususu akabilo mbongo yo kaza pasteur bien akabi mbongo mbongo yana kabeli yo ekonuire yo ou auquel liboso te ou azuba chance na yo to eloko moka mabeyeli vous comprenez voilà donc il y a quoi ça lobola muté et bani ndenge na salobola yo za mutu nete voilà donc on comprendre donc ce qui ba yena bangombe yango to pe bangulu to nini bateki normal yo sombi na yo pe na mbongo na yo oyepe olambi mais ce qui obondelité yango il faut toujours au sanctifier biloko na yo na makila na yesu na fungoli parenthèse moko un jour to koti retraite na pasteur na minanga na pasteur na minanga place to banovanda to koti retraite il y a 3 jours ezalaki 3 jours to melaka mai premier jour eleki deuxième jour sœur moko to samena ye comme les sœurs manda notanga ba kombo wana sœur même azali protocole te même te wana na église on a l'autre d'accord OK sœur wana ye alobi papa asoina pasteur papa ndenge bokoti retraite nzamba touchenga kake nalambela bino biloko tango bo fungula jeune bo fungula na biloko na ngai ponza mapambola ngai sikona na boya kasi en tout cas merci beaucoup OK troisième jour c'est pas lambi tout et si biloko beli ayena yango non to clôturer prière biso moko to salaki moiti ya moto pona avant tolia et fungula ni to meli moiti wana et puis to zeli muke c'est pas ayena biloko a servi à tiena mesa biso misato atie pe sani nanga sani ya pasteur sani ya berger Silas na biloko pe na ba sani ya biloko pe wana a servi ba bien biloko surtout na mai tout atie wana abi pe bon appétit to pe merci nde pasteur obi frère Josué bondela pona biloko ndape ndeko na solo ba kamo yo muto lingaka o batie biloko ale kuboni mbala moko lokoso pressé malade ko tolo nzoto comprendre te biloko yo ko comprendre te nde ngai boss to sambela nzambe na pamboli biloko oyo na sanctifier yango na makila na yesu nyoso tu ya mabe
na baby sango au nom de Jésus quand on a loba au nom de Jésus et beti kano mais sandenge zana biloko tout na ba verre atiaki mai na ba sani tout et beti kano pa biloko panzani tout et quoi na mesa monsieur kiti ba soupe kiti na tapis tout donc to tikali biso tout tozoka moi c'est rabando tremblé oh c'est ça qui nini ote papa zelana loba ndaye ko loba atangi na mutu oya pesa ke pona atia poison na biloko et ainsi de suite ah on comprend ce que mutu on peut pesa ke pasteur voilà pour la koloba ke prière eza fin donc soki o lambi biloko to po sombi bino batu okende wenzi o sombi biloko yena yango tango kitisi o lingo lamba sanctifier nyonso na détruire nyonso tout ya mabe na pamboli biloko yo na kombo na so amen amen ici nyonso tout pe baby et comme biloko normal voilà c'est ça il faut avoir cette habitude nde na yo monake bato wana oyo bazalaka batombe vide nzoka nzambe a transporta bango bandoki ba magicien bokizo bakende ba cimetière pour na kosala ba incantation pour na ba évoquer ba esprit ya bato wana parce que on le fait il basalaka au mona na butu ba 1 heure 2 heures mutu na jeep ba telemi na cimetière aquatique a cela na bagarde ya ba cimetière bango tu baza corrompu baza bato mabe ba oya pe liboso tombe ya mutu boy to pe star moka kufa to pa uto kufa ezala musto mobali to mutu moka sala succès makasi ba ya kana ba tombe na bango ko sala ba incantation pour na bazo esprit wana et que ne servirier azwa mbonga azwa pe succès ndenge ya zala ki même plus que mais so que zala ki mutu ya nzambe a oya bo vide a sala bo vide oyo asa bisoté ici dans ça tambol na batomba ki awa moni eza vide ki eza vide si bisi kwa komona ki non voilà ana ba déterminer on kene na tombe ya mutu boybo to kufa eza bo ata ya ibakité mais ça tana miluma beba ko bisa na banganga kisi bani to ba magicien ba bisa tango kende kuna nde siko confusion ko sala make soki mutu oyo ana azalaki mutu ya nzambe donc et le côté et ko simba nango te omona da c'est ko na za ya bisoté mais ce que zaiko zana mutu nzamba lukuta obima ako invoquer ba obimi bo sololi ya pesi pe ba nini tutu ba ndengo sala sili ce que osala nini osala le ake musukuta o coucher même na ne bembe wana et ainsi de suite voilà et alors yango moni ba biloko wana et sengeli yo mona nzambe ozala toujours na prière yango eso zolo prier sans cesse il faut mon canal chapitre 18 verset 1 il faut toujours prier et ne pas se relâcher c'est pourquoi Jésus a dit mon Dieu est pollué alors tant que na komi na ngai na Kinshasa parce que ici na komaki déjà na nini voilà toujours en phase à Kinshasa l'homme de Dieu j'aimerais un peu commenter juste par rapport il y a témoignage où tu copes ça Ezaka Kate par sentiment nous voulons connaître la vie de l'homme de Dieu l'évangéliste je suis Lokama mais j'aime bien dire à chaque fois qu'il parle à chaque fois qu'il témoigne tout tiraka un peu balaison sous parce que tu as toujours objectif global il y a émission Nabiso la caféine reçoit et le retour à la parole de Dieu là où tu es en train de commettre le péché là où tu faisais le mal. Donc les moments propitiatoires en suivant cette émission, Ezaka peut permettre Bisoto Sanito améliorer un peu notre manière de vivre et surtout dans la spiritualité. Naoto Tike les sommes encore très pertinentes et j'ose croire que vous aussi aimables internautes téléspectateurs binope vous bénéficiez nango parce que alobi que non bilo msustoliaka awa toroye bate au monika oké na marché au sombi et puis au lieu du coup balambelo bilo ko va présenter du coup vous prenez vous mangez comme ça alors photoye barako sanctifier on a makilanza moi c'est vraiment une surprise je sais même pas que ça va te va kufi bala mukaka lisusu babongoli bango banya mato comme bilo ha olia yango pe biso surtout bana mike ba bébé ba avorton bani ba bébé ba blongo ba soso nini tout ba bilo ka bon yo mona ka soso poids 12 poids boy poids 18 poids boy donc et les kabiso inaperçu tango yo lié au lambi au sambelité au sanctifié biloko na te au lié il fait salomabé il fait salomabé mais monsieur salomabé direct monsieur pas indirect yo lié na ici yo mon ka lié biloko mais ekokote sa malade dans autres au mona batum so bela tension ne fait moka na liwa au bela diabète ici la kate au bela ba bondel voilà ba kyste ezolanda na kaka ba myome ainsi de suite tout ba courbature ba nini etam so monsieur attaquer miso monsieur attaquer matoi mutu donc c'est-à-dire il fait salomabé dans autres et voilà mususu kutu oye ozamu bulute osali kinduma te mozisila sinon ndenge nizoka ba c'est déjà eloko mabe na biloko akoli mutu ana kufaki na sida bango moko ba boy kolia ye ba bomi e pona ba
ba transmettre sida na nini. Alors yo po ye nzoka yo mona ntaba to ngombe to ngulu ngula kapela ntaba ya buni problème les ateliers na yo mais ne au lieu aux gens OK ndeboy sida mais finalement na suis wapi moi je nazana ngote to mbala sana ngote mais yo zana ozu wapi otamboli no pe na mobulu pété ba pese pe piquer pe ni te consommer finalement c'est voilà biloka bon. Donc voilà ce que j'étais en train de dire aimable internaute Isaac a question à retirer un peu des leçons améliorer notre manière de vivre dans la vie spirituelle nous qui sommes enfants de Dieu et vous aussi qui n'êtes pas enfants de Dieu donc c'est une opportunité pour vous yaroyer banini ya malamu esengé kosala et puis de vous rapprocher aussi de Dieu parce que oh notre temps pour ça n'arrive pas en tout cas ça bénéficiaire moko très fantastique donc tout copier ya malamu ozolingolia bondela pona biloko bibisi ke oui raté tout somba na wende oui tu as les droits parce que tu as payé ton argent mais oui ça les mis dans monde à ténèbres on n'en sait rien nous devons toujours avoir cette habitude wana ya robondelaka et les bébés ne savent rien ba ebina bango le côté tu es parent prie pour la nourriture de tes enfants avant que op sa bango bondel pour nango sanctifier on a makila et supi op si bana balia de façon que eux soient effet négatif tel colo ya ba vie na bango voilà c'était un peu juste une parenthèse commentée donc voilà pourquoi nous avions voulu mettre un peu le chapeau dessus alors toujours vie il y a l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba après avoir ko tambola na ba prison na ba plutôt na ba cimetière bo tamboli ko calmer ba milimo e bande ko sala ba makambo mabe bande ko nuire na ba to oyo ba kufi déjà et bolongwe na vie wana ya ba cimetière sukoto comme na vie normale qu'est-ce qui s'est passé ensuite après avoir parcourir l'habité sur ba 100 km ce qui va combien de kilomètres là ba cimetière vie sikoyo normale et à l'homme de Dieu l'évangéliste le combat c'était quoi après cette vie vous êtes séparés avec papa Sango Nayo ou bien donnez-nous un peu la suite du témoignage voilà. Oui tant que tu se séparé qui pendant denga mabete na biki na betaka lisolo ndenge ya finga kanga ndenge ya bengana kanga et puis asenga bolimbisi na zongi voilà mais c'est na comprendre ka te ezala kwa eloko moko boye na motema nanga oyo ke na lingi lisusu te ke na ke sango na lingi lisusu te na lingi te kaka na comprendre te na linga kaka te mais na la kisango te mais na tozo sola bien na vana kana kuva tout na sina bete masolonyo soit alors na yeko yoka ke tango tozuka détente congé à 2 mois ba vacances na passé 6e des humanités ndesikoyo na sengenzela na voyager andimi yepe senga pe a voyager allez ndi andimi allez to ko za orbo ya basango wana to komi na Jombo to ngwe na ville to komi na Jombo nde séparation na biso nde ezalaki wana je pense ici na betali solo nde na yeko yana basankusu tant on a komi na basankusu na vancé na keti na mboka siko na kende na mboka côté ya mama côté ya papa na kende kiti na kende côté ya mama kuna ba oncle pe ba ntu ba yambinga to sololia mwana na biso c'est toujours ça voilà après na sali 2 jours nde na kekuta la pe mboka côté ya papa nde na yebima ale na kepe na sala mutu to komi kuna to kuti papa kulutu na ba tante ba nani tout to sepeli ba yambinga bien ba bomi soki ntaba soki nini soso ba nini tout bon ba moni mona ba msubi akolela balili tout na sali sous 2 jours après na laki bango na yeko zonga côté ya mboka ya mama kuna nde sikoyo na yeko sala nyonso na talaka nga mopaya loka na zai courager nzunzu talaka maître na mona ke soki na vandi boye bien te po batinyo soto mona babimi na bango bamusu bake bazamba bani tout donc basangu sa ville mais ce qu'on a tiki basangu à 25 km na Songo bato bola nanga mboka mama quoi na Songo na kesi koyo papa nde côté ya Bonje côté s'appelle Safa Bonje mais koyo na keni na Songo siko kuna ona tongo boye bato bakeke bazamba bani boya mitambo bake boya ko chasse bake boya bilango bake ngatikali siko yo moko tamusuka na bana mike oze isolé ngamuna mesana ngai moi nini bon chocho banini ola la pongi ola muka olie na saka 2 jours na bia boité 3e jour
oncle Iré. Oh, comme on est pharaon. On a fait même de loin. Na oncle Lomata. Noko Lomata. Nzambe apambola yo. Bisika oyo yo zali. Nalo. Ndesiko yo. Oncle Aoki kotia mitamba. Lokola oncle Lomata. Il est grand frère Issama Peko. Issama Peko ngalo benge oncle. Ah, Issama Peko. Issama Peko a joué. Oh, il a joué. Ah, d'accord. Voilà. Allez. Nde toke na iti. Ah, yo koka ngalva na koka oncle toke. Ah, ba oki otaba mitambo na ketika ya tia mitambo. Ketika ya tia mitambo. Tokoti peti. Allez, tokoti kuna Nathalie Ndengotia, ngapi na otia. Ngapi na lisheti na ngai. Allez, ya tie 24 mitambo. Bana aussi ba comprendre mitambo wana te. Ba piège. Talisa bango na mitambo wana. O bakanga banyama na zamba. Parce que ba nyamu toliaka na zamba mususu ba mumaka na ba arme, voilà. Na munduki, mususu ba mumaka na lance, nini ba flèche. Mususu ba mumaka na ba piège. Piège c'est-à-dire ba mitambo na lingala. Kotia mitambo. Voilà. Siko ya tie 24. Voilà. Ngana tie 4. Voilà. Ngana oye kolati. Ya tie 24, ngapi na tie 4. Mais sorta mitambo ngo ba benga lokombo. Bobare, bakasa bosali neti boko bana neti awa ti même 2-3 km. Après bokangi nzela. Loka barrière. Siko botoboli ba trou. Ba passage. Siko ba passage wana nyama koko ya moni ke koto bakangi fa leka place bato oba tie tango yo leka nzoka bino motiaki mutambo. Siko ba benga ngo moko. Voilà. Vraiment. J'ai une bonne mémoire. Oui. Allez. Il y a 24, il y a 4. Ici, tozongi ba 15 heures. To komipe a yepe a lingi comme a likaya mingi wa. Ngape ma likaya na tikaki déjà wana nazano kana paroisse. Bon on a bon nini na ba 3e na passé 4e ndé na comme la banque. OK. Tango ka ma master tozana era ba examen. To bimi na ba yo zwangai na paroisse to bimi siko toke makolo. To qu'est-ce qu'on a ndako ba sango na cité? Non, il faut to côté esprit. Bon to côté esprit. O mona nini moka mulai pli. To beti na ba master tiki. Oh, dès que to beti mo menga no ke lo côté. Et salinga lo côté na langue té et lo côté mais ba master oui tu donc oh drink au sakanate ngabo mais salinga lo côté ba sekanga yebi lo côté lobby deuxième jour to yeli sus oh il faut me la milinga wana ndé ça la terrible ngabo ça va to beni na melina milinga et lo côté ngabo ça la ba aventure allez na tika kawana Siko yo esala que lo te bango esala bango eloko. Esala bango eloko oui. Esala bango eloko Nzambe alingite, Nzambe alingite komela ba makaya iza kotia tumba kuna zolo. Nzambe alingi yango te c'est Dorcas. A tous en rimé au kotia no tumba kute Nzambe alingi yango te. Oh. Voilà. Quand on a battu musu ne langataza chrétien azana tumba kuna ye na moi poche qui moi ba congestion nasale wana salaka akotsa tumba ku esali moi ba bien nzamba lingi yango te toye bango na bible nzambe alingi yango te nzambe alingi te mutu amela tumbako to nini donc il ne fait pas obike albi bato bazali kotia ba la tumbako na zolo bo pesa nzambe kanda to bango na biblia oui alors sikoyo omonike na pesa verset. D'accord. Sikoyo tango nga na sali bongo. Na moni eloko te na se décourager na nga na tiki. En plus eyeko koma lisusu nini eyeko koma lisusu côté ya masanga. Voilà. Ezali ka soki na meli masanga même verre moko. Mutu ekobeta nga na osala nga ta emo. Oh. Après lisusu nini cigarette oya cigarette ya cigarette penza ce kana po sango nanga ba ambassade bani tout sango nanga melaka na masanga na cigarette amela bangite ka isaka masanga cigarette lo soki ozosi la mususu mais alinga kata mukete ngana mela at ni masanga ni na lingango te mais ce qu'on a quand ndenge ya kimoyiba na kemba encore ya somaka ba farde soki azate nga jutige moko na ju briquet na pelisi allez dès que quand on est en Suisse, mutu ekobeta tit donc na ko souffrir donc ndengo sakada na tikaka eza makaya eza masanga kaka alors nde totie mitambo quand même. OK.
toye lobi photo zonga lobi na tongo ale tozongi toke na ye tokoma boye de nyama ikanga pa nanga ye kam moko il bien qu'il y a 24 mais bon ra na porc épic pour la première fois ra na porc épic na kimongo babenga ngo botomba et ça lokola mpuku sorte azaka lokola mpuku mais yesiko na zamba azatala munene awa munene makasi donc mpuku akoko tata ba 50 fois pas nani sikoyo porc épic azala nani voilà ekangami pa na ngai ye pa na ye nyama moko ekangami oh ndeni esalimu voilà totie tant totie ngati 5 ya 25 ngati 5 tozonga lisusu 3 nyama ekangami pa na ngai ye eloko tenga oh we komiti yo bwendenge ni nde ba ye kopekisa nga tant tozongi babi te yo oke suzamba te babi po ani ote po kombo na yoyo kolo na yango nde musane yango d'accord ye pane soki atie mutamba ta moko okuta 3 4 ya mekangami na mutamba soki ake na mai atie bon ici na betaki yango soki atie ndobo na ye okuta 5 mbisi ekangami seke mbisi ameli ndobo ebimi na nageoire mbisi musa ameli pe ba mbisi ka minene siko wana ezalaki mpona komboni ya lokamba to ya kunzi to ya Ntolo. Ntolo, ah d'accord. Voilà, on a papa et maman. Ouais, c'est chef coutumier. Ntolo. Voilà. Voilà. Alors, nde babité yoko kenete bolanga ekolata yo. Bolanga c'est-à-dire esprit ana. Esprit ekolata yo puisque tozana bokoko ya mai. Donc na ngando, tozana bokoko ya mokili donc na lion et puis ya nguma, ya boa. Bon, siko yo moni ke bokoza la bovandi bo. To bolala ki bola mukana tongo bomoni trace ya nguma ndenga yaki ti akoti na ndaku et puis abimi. Na trace pe ya makila. Soko moni trace ya makila bongo ayaki ti azongi mais trace ya makila c'est que esenga ba sacrifice. OK. Ba bango moko nde ba bondela kande ba salaka. Omoni ke ba mystique wana siko yo moto azali kolo nango akufa siko ngai nde héritier. Vraiment. Ouais. Alors nde ba pekisa te yoko ke suza batenga ba rien ngalo kende. Siko yo moni ke pa na biso tolia kanyoka te mais tolia kamboa. Ah. Eh ba mongo ba liaka mongo kuna boliaka mbwa. Oui, tolia kamboa. Mais nyoka boliaka. Nyoka kolia te. Oh, l'homme de Dieu peut mbwa oliaka. Ba mongo nyoso te hein. Na ici na liamba une dizaine de fois. Okolia mo pe suma jidita betelo ata musaka oli. Bon, na habité c'est no koka. Wana ezala kita na zaino na kuna. Mais awa na Kinshasa bo etoni non la liate. Voilà. Tamu sino koka te. D'accord. Voilà. Mais ezanya moko kitoko eleki ngulu na kitoko. Oh. Oui, tamu sipe na koka mais dis-moi non na liate wana. Ngamonze fona senga majidita bandela ba plan wana. Bon, sikoyo. On en passe. Sikoyo tango toyebina na nini bapekisinga nga teti tour mususu na kenga moko oncle a déplacé tanga déplacé ngobya na bengi mwana kasi Florent yazaki na ba 9 ans 10 ans ali ngai na Juliette na ali biso tozoke ngali boso yesima pam to komi kaka na mutambu na ngai ali boso tala nyoka ya munene akangami siko loko azalaki très fort akati câble tanga akati sikoyo alali kaka na nzela o ezoya pour que attaquer nini puisque banyama mingi bazabungu ata lion to léopard même gorille soka kangami na mutam et qui a bunangu akati et puis c'est kanda omona okende abatami auzela OK akosa la 2-3 jours aza en colère ceux qui ont ba dévorer parce que nyoka na lali ngape ka tango kana zokombe à 1 mètre nasi kona moni nyoka elle na sauté na kombangale to kimbangwe to bimi bombanga ngope kuna zamba ezana ngoka bozawe ba makako mona bazo sauter na banzete voilà to kimbangwe to bimi na village oh na kuti petit moka za ba 14 ans nini oh viens nini babi oh nyoka so bangale ya to kende azimbeli na ngai allez yendi bosak asa ngabe to lito koma keba oh aya pesa ba toi tala otobwaka ngabi yo oyo ngana olia e ekomi deja ndete obima tokomi ana na mboka o nzungu na biso tengabi bo na ozanzungu oyo kota ndako te ezakila yo zo bebisa bikila biso tolia kanyoka te ngabi na kolia e nyoka moko tala munene lokola kwisi mulai lokola oh mena liango ngaina nani
neve na nga wana na bengi badio mususu banga oliaka nzoko po suki sanyoka ou bien ngai ndenga banda ko s'opposer na makaba bokoko banda kala bana ne binza mete na uzo telemela ngo na wana telemela ngo pena ko boya ngabi ngana ko lia oh bima makwanza ngabi nabima total nabima pete mais puis olia kinyoka ngo qu'est-ce qui s'est passé ensuite na lia ki eloko poko pe salamate makwanza te eloko te voilà la menace mo pété menace te eloko te eloko ka ba pekisanga ke na tika mitambo na tiki siko loka na tiki mitambo na ke ko mo kende ko sa pêche vraiment naza teti na komo ke sa pêche na pêche kuna pe ndenge moko yo penza to comprendre te il faut tika ko sala ba misalo te bazo boya menga na mona distraction nga bon lokwa no melaki te ba yiko bongisa biloko pona nga ba sac ya masangu ba fufu ba nini ngulu ba ntaba ba nini ale abi ba objectif na ba na oke Kinshasa nde Kinshasa ngope nazo kaka na famille ya mama famille ya papa na tiaki na bango pembeni pour na zana adresse na bango te voilà mais na zaka na adresse ya famille ya mama voilà nabi ke bande kwa papa baza batambongo mais du moins lokanga na zana ngope sango donc na zana de déconnecter quoi voilà bandaka mwana muketi na komi 5e na passé 6e des humanités na mona no bango te na ebi pe bango te na kana bo mwana nde na oka bakombo mais ko kutana bango rien tant na kiti na mboka nde na ke nini vala nde na ye RP na ye na biloko na nga na teki na malukunde na yo koma ba yambinga pe bien tout voilà c'était bon sikoyo ekomi pona na zonga mbongo na yaki nango nyonso esili fozonga Kinshasa te na komi Kinshasa mbongo pe na yaki nango mama bon malbengi mama leki parce que azali cousine ya mama voilà yena mama babotami mama botami na papa kulutu ya botami na papa leki on comprend siko à partir à Kinshasa pour ozonga na mboka kuna na zonga pour que na kende ko présenter parce que na passé 6e OK ça examen d'état mbongo na yaki nango na simisaki mama bon mama pese mama leki mama isi akufa papa pese akufa oyo tokomi na nde nani pe a senginga mama senginga obi bon lokolo zana no pona 1 mois comme ça nini mbongo oyo to bando débrouiller pour to zampiaka comme ça biso to liaka bénéfice ya yo to garder OK nde abani koteka mafuta so ba fia mafuta bani oteka ngo na place avant comme bobila direction frigo na ngaba place na bani koteka ba osomba bon ngapelo kipete na olia na ngai tongo ti basali na lietu na yokuta dojo ya jijichu na ndako na lupango vraiment ngai kuna pe na zai na ngana karate na yona jijichu ale na koti pe mbala moka na rythme tozalaki to sala sport jijichu tozala 10 mibali 10 biso tu ba sportif donc lupango na ekende sango na ndenge moko ke non lupango basaka nango te et pas na bangala na kuna ba kakate donc même na quartier même na avenue basaka na kate bata makasi ata ozana to beta komekate vraiment voilà c'est comme ça que to bandi ko évoluer mais congé sili fallait na zonga mama mbongo nyoso asaleli akwei asaleli donc attends un franc exact parce que moi na zonga exact oh na komolela te bon na éviter ceux qui malade ezwakanga ezalaka souci ceux qui zani na éviter ngamu na zana nga bien tokena mama na lemba na appart na lemba super na venir appart réparateur moka zaka na mama zu TV ya munene ah bon TV ezana moi pas ne muke tokene to ba bongisa ba tia ma pesi comme ça toteka c'est toteki ozwa mbongo ozonga OK nga moko mutu na memi yango ti tokomi kuna réparateur comme ne Saint-Pierre donc kangana ba komola ba onyo soto wow j'ai une bonne mémoire voilà comme ne Saint-Pierre allez to pesi PTV à $20 na main d'œuvre na pièce $20 maman paye $20 à pesi bon toi ozwa mokolo bo passer dans 48 heures donc dans 2 jours to tiki pe toye deuxième jour to yana maman boy Saint-Pierre azate. TVP. Exact. Quand il est venu Moutazan. OK hôte Bicolo ça fait 4 jours boutique kana a omonana te. Bongo TV abongisi te hôte bonga pe na bité. Pourtant tu vois qu'il est tokutaki pe yete tokutaka yé Saint-Pierre. On a vu pété awa pe tomoni TVP zate. Tozongi.
tobeti bato une semaine rien nzoka Saint-Pierre azwa TV abongisa ateka tofouye ti tozwa adresse na ye un mois déjà on a rentrée scolaire c'est salama allez toke ozwa adresse na aza na bumbu kuna kotia ba makalamu na se tokutie abela akota ndako mutu akoma pale donc omona ke mutu onakobete na yaki na chaud donc na yaki na chaud na moko ke vraiment sur na kuti onako sala vraiment mais tokuta mutu ngo donc omona ke oya kokufa ka lobiti aza isu na mbongo te mais aketa en hôpital donc abi mama limbisa na teka mais na malade soki na na se faire soigner soki na combien TV ngo à l'époque ils cher ils avaient pas $500 soki na komi bien na kopesa bino mbongo bolimbisa tala moya ko tolo beza to mona moto azo eta moto moni to balaki to songi na zonga donc na kanda na nini ndia partir wana mutu et bandi ko beta ngai mutu ko beta wana est débordé donc est débordé comme que mutu pasi na ndenge moke na okoka te na zokoka isute donc et comme si on la liboma donc c'est terrible mais ba meminga na église na Saint-Adrien ba sambeli pona ngai rien ba meminga na ba église mususu rien bima rien donc par-ci par-là ici batel allez ba hôpital na ba tina hôpital ba chinois et le côté ba tia ba biloko nde ba tia kana rien soke bandi ko beta na biso ke ti 4 so 4 beti paf o kamba moko etiki nazwi mwa pongi so kaka 8 heures juste o kamba moko te allez bandi biso na biso ke ekopemisa kaka 4 heures donc non impossible insupportable ti ekomi ke bake pa bato oyo akisa bokoko ba tradi praticien bakata banzoloko banini tout eloko te donc si on a mon classe moi ezate mbongo pe kozonga ezapete ticket ezate to comme galérer ke na bona ne boye fufa masango na matembela pa misili ni Thompson ni donc na mutu na yebi nzalate na fasite nzalate oui comme une fois masango kaka na liana no te bana na butama mais yesu donc pas eleki mais si ko koto pe malade pe lisusu eleki nazwaka kiti jour moko boye na tie na séance état manga po to tsaka ba kiki baki na tie na sena na bandolela nzambe boye na sala nini tout na voilà mais na monika ka ba sœur mibale en diagonale na biso sœur et pas na sœur Monique ma futa yena mama Micheline azalaki na Bumbele na ça la suivi évangélisation nde sœur Monique aibaki ngai po toza bango en diagonale na biso nde bitokota nde bakoti allez tant bakoti oh bonjour frère nabi bonjour bon nabi PCR puisque toza en diagonale nabi ki assemble la sœur en Christ oh azemo likukuma na nito solo ngamba ça va bozo bakiti ba vandi to sambela sili ba fungoli bible ndenge zawa Yesu alingi yo tout ba pesi verset ngabita bino bokote yanga te na bono ka boza na connaissance ya parole te boza na se ngape na comme compliqué bango mais bref ba invita ki ngai ba inviter nga na nini na église ba vite ba question otuni soko ye pana soko ye pas pasteur akopesa yo biano et puis au mona solution et tout et puis loko za malade pasteur bon de la pona yo obika po pasteur na biso nzamba osalela liloba wana nde les révolteurs et touchenga ka ngai ko malade siko na luka lobiko nakende pas pasteur ba bon de la pona ngai ngai nde na sina lobaki mobundisa ba pasteur ok soki oloba contre catholique contre maman Maria olobe o basango basambela ndinga solo te donc ceux qui bêta na ko bêta ceux qui sala niso ko ça je défendais énergiquement l'église catholique et surtout maman Maria mais à l'heure actuelle vous ne pouvez plus le faire maman Maria
en tout cas esengeli peut respecter parce que yende na nzela na ye Yesu abotami mais tokokinde ko adorer yete. OK. Les catholiques font quoi? Ils adorent maman. Ils adorent maman Marie et maman Marie azala lokola intermédiaire ya biso abonde la biso pas na Yesu quelque chose comme ça. Et puis ba même na ko vénérer et puis ba ko sala même na que yende akufate matin na likolo tutu eza biloko ya pape Jean-Paul II muta sala ba biloko na. Comme maman Marie akufa comme et puis ba oui que maman Marie à part Jésus abota isute. Or Bible lo bangote. Bible lo bi que après Jésus abota ki susu bana 5. Oh, voilà. Voilà. Alors l'homme de Dieu faut que la Bible la Bible pour ezala vraiment lumière et pas ya bande ko ba rolanda. Problème ezate. Baba so solaire parce que j'aime de choses comme ça. Problème ezate. Alors au monde que et tangi na bakombo ya bana ya Jésus. Et voilà. Alors nde au moni nzambe pe ayo toucher motema nanga vite na okende pona bika bo wananga maître na vimbaka penza oyo nakonda talaka vimbaka penza allez na suki nanga ya kotenga mboyi bobi bon ndenge redia misa banda ko kata suki ande na lingaka ngo à l'époque allez tande na zalaki ngana na pokwa pe naki prière après na kutana pasteur ayambinga kaka tango d'ailleurs katanga na zokota kombo ya Josué et banande bongo kombo nanga ezalaka Freddy maître Yang 6 ya Motos et Yenga et Yange et ba kombo ebele bele voilà Joef et ainsi de suite voilà général Kunz parce que Kunz eza kombo m'expliquaki déjà voilà alors tant kana zokota protocole ayambinga lakisinga place pona ke vanda ndala moko pasteur frère comme on les Josué nzamba lobi nanga yo za musali na ye comme non c'est Josué pasteur mani wana pasteur Béni d'accord Béni Bingi il est vivant jusqu'à il est vivant oui okay. Dimanche pas yakina ezali pe l'église d'accord abi comme na yo ezali Josué nzamba loba nanga yo za musali na yo ko za musali na makasi comme les Josué na seki po na ndimaki na ngate nake na vandi komba Josué banande wana à partir wana nde ayeko ko yambanga abondeli ponanga et puis apesinga verset moko abi kende obiki et puis au méditer verset oyo au méditer verset oyo Ésaïe chapitre 53 verset 1 à 5 kende ozana Bible nga oui nazana Bible allez nakepe voilà à l'époque déjà ozaki déjà na Bible bon mais pas sango Bible ba Bible ça nazana Bible nanga wana baba no benga kape bakanza pourtant on n'était pas sango na okanga nini na ngai comment ka ndenge basango bazala tiawa et puis na courant na ngai na lati na courant na ngai ya munene donc nazalaka nango Isidore bakanga donc on me longa ba sérieux mais muto ko beta bato bandini tout siko sena lati nazala na fanya nga kimia na courant na nga na bia bakanza ba benga bakanza comme wana ba no benga ngape vraiment alors nde nzamba yo sunga tango na zongi ouf journée na eza lokola batumbolaki malade malade yeli suma kasi na point zéro donc na meki ko supporter et simbité na donc ouf bakisi bapesaki na hôpital na mais à quoi bon na zomela mais no bikate bosiko na sala nini donc na komi na suka titi to komi butu tellement je pense pas zéro tellement passe l'équipe ninga ni surtout balali ngai pongi ezate parce que ceux qui ont bêta ozapi pongi nini ola la te moete na vani na tseka moko na mir na ju version na peut passer à pesa ngai na méditer version na ce combien de fois na méditer tina na bandeli sous sous non mon akalo côté na su na bible tellement kandele ki na su ka bible boy na ba na nzambo zate moto ya kote ya kama nzambe akomona oya lobo nzamba za bikisaka amona ko beta ye na wana na lo banga moko na zo ganga na c'est à douleur na ba bible na mir et kwe kuna ngasi ko ba na tombo ki penza makasi et puis na kangi longi na fandi na yeba tena sala nini nga munala la kate soki malade bandi fona la ka 4 soki si non kama on est ponge bando zwanga ta place na zaina pavement na lali nde na lali noko ti 8h ba 7h ba la musangai lamuka o melati po melakis
nalamuki douleur ici. Douleur ezate. Ah, na bien. Pesangati. Na viti na meli. Oh, mais là qui ça tiens lo kisi kuna donc. Zelana. Oh, kasi on a boti kalon biloka ba kishana. Na fana na. Ah, siko tota TV. Na ozela 8h beta po ebanda. 8h beti ebanditi. Oh. Non. 9h. Anga le temps sur 12h koya. Ah, 12h leki. Oh. Na te koya temps sur na pokwa. Temps sur na butu. Butu et l'autre côté. Na bibo. Maladie esili. Étant malade esili nazo ngi finanga normal. Nde nazo sukola. Pona kende Saint-Adrien. Pona kende kuna pona bika. Loko na biki esi na sungi nanga. Na sukola na sana douche. Na sukola po na kende Saint-Adrien. OK. Parce que na kende kina na pourquoi? Mais c'est pourquoi? Parce que ba sango bazaka na se présentaka déjà. Ba biki oyo mwana ya sango. Et puis il faut que sango. Donc makambote ke ozala na aspirant toni tétété. Puisque ayebi déjà makamnyoso. Mbala moko toujours tindika voilà parce que il faut la présenter et là ça la diplôme d'état pour que sangote soit un diplôme d'état il faut la présenter comme ça alors ne non ce qu'on prend la samedi c'est que dimanche il faut la ken tant on a ce qu'on a douche pasteur et moka yo lukanga oh wapi Josué a sukola Freddy a sukola allez douche ça kota allez pasteur na mona kono sukona douche pasteur à côté pasteur Béni pasteur Béni ah père ndeni oh pasteur ndeni oh na yo zoto ke prière ah bon vanda kasi ote yo za maître mona boy o kimi na yo na bon kasi vanda na sizo te yo sukola nga na telemi kaka na sukola kana miso na ay na sukola na ngati tite sili na bimi na koti na chambre ala ndingo su na chambre oh pasteur, va dans la salon kasi na la tabité. Yo na mon esprit non. Ko fungula ta fenêtre sauter OK. Nga na zaka leo la tato kende ça et ça bon ça va. Dire raté. Na lati esili. Tom mabwe asimila kana liboko. Abi ozo ke nous interpréter nga. Abi ah pasteur. Mais ngano na sala makamo na te abi oko sala no prier pour na ko bangelo côté. C'est comme ça. Tango pe ya lobi bongo. Ah Kastika na loboko hôtel nga utiko te po noki au mona boye okimi nga bon ça va c'est pas de quoi toké ndete okende ti to kolpe na église déjà ndeko ba oser la paix ateya nde ba prolonger louange to leki na ka bon ti liboso na cher afukama na fukama bondeli pona nga pa ici là interpréter na ba ni ko interpréter na interpréter correct fait au salango pour une première fois et puis voilà mbala moko na sala yango ti na suka batu babeti maboko ba imagine kiti tandis que nazaka ndenge nazalaki na ah Yesu nzamba za bien na suki na ngai na banzela nde na tia kaka ndenge kaka bongo matina cher donc ayo yambisanga Yesu nde na sima OK après prière nde ayo yambisanga Yesu tout ayibisinga non oza okomi frère en Christ banda lelo il faut boyer kobeta batute masanga te banini tout apesinga nini OK ça va na yoki na zongi ale na keka pa master alpha longolanga sécurité tiara ale atia na ligne boma nyoso abomi yango nyoso tout esili na bise nga ko mosambela bien baseki vraiment allez na zongi pe na ndako wana dimanche mardi batie musique ya Pepe Kale oya bakende ki poto e bakwe na désert ba mama ya Paris bosimbanga koto na poto mali na souvenir na mokaka vraiment siko ntango batie ngana ba cousine na ngana ba cousine bon ngana ebiteke po na paroisse to bando bina na biso musique na l'église catholique tout to bina kanyoso to siko lokola na ibi na ngate ke za mabe voilà allez to bando bina allez moto voilà où tu es interprété mardi sikoyo toujours kata danse sikoyo nini sœur Monique mafuta na maman Micheline na sœur Monique Mangala baza bango misato bayeka kotala kaka suivi omoni suivi pesa la nécessaire voilà tant ka ba konti ba fungola porte boy biso na nini tozo bina moto bomi frère na yopé tant ka ba frère na yopé kaka ba toto bina na bango frère Edouard batika frère Edouard
Vraiment, baptisé comme un frère Edouard, frère. Oh, comment tu veux la Nabi, oh, mais Nassalini. Vraiment. Ouais, il y a comme musique, ça va dans Zambété. Balanza bien la musique. Oh, est-ce que ça m'a bien? Ah bien, ça m'a bien. Oui, le bibi son église catholique, tu en es occupé tout ça. Donc à partir de là, ouf, na ki loko ba bookinga motema. Parce que na moni lobo ko na Nzambe, ndé na biki et na ndimeli Yesu, na moni ko na baby si penza relation na Nzambe na bio banda lelo. Encore na zana ba cassette ya banini na kipna na juna boaki yango. Na bi désormais na koyoka ka musique ote ni même na kobina yango. Banda nande stopper. Voilà. Vraiment, quand Dieu nous appelle, c'est pas du tout facile. Hein? Donc, tu es censé tout abandonner. Otiki Siga, Otiki Masanga, Otiki ma musique, Penza, Matisara, vraiment, on ressentir aux robines, commis aux anges, aux ascenseurs, Otika Yango. Donc, ce n'est pas vraiment du tout facile. Mais, si on a une conviction, on a que il faut y a et pas inaye en tout cas. Ko résister non côté ça là yango parce que appel Nzambe ato kimi ato bata moto ça ndingeni au finir kaka par ko ça nini koko ya nasi ya makuna Nzambe. Donc nous devons obéir à la voix de l'Éternel, nous devons obéir na ba directif ya Nzambe ya lola po ba vina biso esunga malom de Dieu en avance. Tous allez quoi avancer. Alors dès na komi komi pesa. Sikoyo bon au moins dans le bon détail et puis ma comme sous peut-être nini. Allez. Tour msusu. Au moins il soki au bongo li motema. Bongo la motema penza ndenge ya solo. Voilà. Pour bato msusu bongo la motema te. Un pied dehors. Voilà. Alors ngai na zali na loba mingi l'homme c'est la décision. OK. Et soki na ju décision na likambo boye na ko sala ngo na ko sala. Sinon no sala te no sala te. Alors sikoyo zo sala zo décision est-ce que nzambe mutatingi? Voilà. Parce que soki nzambe te okomona ba conséquences yo moko ko subir. Mais si nzambe ne mutatindaki yo nzambe ye moko akoba kozwa charge makambo na yo. Exactement. Alors na yebisi alpha tout boloko apena zaina ba petit chéri talaka ba maître na zena moto ba chéri wana na comme déjà kotanga na otanga na 6e pour na présenter awa na joie diplôme da. Ah d'accord. Alors oza ki sous possibilité ozonga. Te possibilité ozonga kuna ezala ki souté. Nde babimisa mbongo bakomisi ngai bakomisi ngai mais minerval na débrouiller en amoko. Voilà à part inscription. Alors na komo tanga siko no sala ke na ke classe soki journée tous na prière kaka ndenge na uta classe na uniforme na kisimba moko na église na interpréter ti sili ce qu'il te sili ole ki nazonga ndako na kitimba moko na salon de coiffure master nga Alpha Mondomba nzamba pambolo place ozali parce que isunga ngai na mitangisa en tout cas nde na katisuki ti tamsuba 0 heure na zuma quelque chose nanga na bombi na zongi ndako. OK. Donc on ne permet pas que na mitangisa voilà. Le jour suivant soki ke culte zate wana na ke classe na zongi na ke na komindako na s'échanger na ke na salon. Et to kata suki tout et si voilà. Mais loko na yaki ko boya ko ken na salon ezali via loyenge. OK. Pokuna ko bunda. Ko ke linga ba chéri banini tout na bi yo mamako to kendo sala côté à avenue Kibunda, avenue Kolokoso. Ngana master Alpha. To kati suki ya isili, to bon. Il faut to ke linga basi kaka, ko to wana non ça me l'acteur quoi. To ke ba petit moko ba vrai petit ba nini. Allez, to ke ne tikuna. Siko terrain wana biso ba te okana kate biso bana koto yo nakuna te okana genre bakulu na penza bon ya biso ezai bakulu na ba machete te biso na bagara ya makofi bagara makofi bola kisa siko yo bino ba mettre koto na ba kuna voilà yo kena terrain kuna olinga kaka to pe moi c'est à mettre bon olukaka problème voilà c'est ça comme ça ola kisa makasi na na yango ngana bono beta sérieusement allez siko biso mbale tant to ke kuna comment peut-on soki ndaya soki nanya OK. Natindi babimisi aye allez to ndo sur la porte naibi yepa binga to ndo sur la Alpha P oh yepe tala comme va mettre non chéri à mettre moko baza même fini et ben quoi provocation Joanna za mystique to ki ndebalo Joanna za mystique allez ekiri babimela biso ata 50 premier nini ya nini ya prise ezala d'abord kokima. OK. Et voilà
Tant ba bimi wana bazena ba mama banga ba nini allez alpha tu fungwama bangwelanda bangwa to comme na venu Kaemba direction frigo Kaemba ezana moi ba poto moko na mai moko na batiaka carrosserie ya mutuka o carrosserie et toboka ngasi ko natia likolo kota nazana cicatrice moko avanda na bon yango ezala cicatrice oyo likolo côté ba likolo côté na bimisa boye zoki na zokiale bon tant ka to leki Kaemba to komika kana venu Kimbala paf to telemi voilà ce que siège na biso maître Leblanc azana maître Cézo kutu maître ye grand frère ni maître Robert le ka papa mai maître na biso donc au moins là que to comme ce côté na biso pas to telemi boya bobunda bitumba makofi bo biki au moins ce que viana parce que viana on continue après tour mususu bon wana to beta kata mukolo mususu d'accord to kene na bar komela masanga me na ko la peso masanga erwan okay nde au moins que alpha zana vi moko wana e ba chéri pe bazwa na salon ba ni tutu ngasi ko na lingi ngote lokola na komo sambela na lingite yango moni bible ndenge zolo bake kima baninga mabe voilà pour ce qui était bon moko na psaume chapitre 1er verset 1er tina 6 okay nde sikoyo na se retirer na ye nga na komo te ya ye aya na nini ya oseka nga azoseka atika ba aventure comme master dit yo penza donc ya mona ba aventure mais na bongo ndenga solo alors na yeko boya basi ba shiro to zaina bangu mibale petit Nadine azali mwana moko kitoko etala bongo mbongo ye mutamdo soutenir nga omona ta soki na zangi akopesa nga $100 même $200 mais nazalaki obligé natika puisque nzambe alingi te nabi bo petit ona oboya ye siko soki nabi ke nani ne fona lukele motif to sisi entraînement to vandi non entraînement ezali na tongo siko ngai nayebisaki déjà ke oya na 15 heures juste siko ya azala manœuvre to vandi kana libosa EP10 to tieba na bakiti to vandi na ba oncle bani to vandi to zompe bon nga na bisake 15 heures juste 15 heures 30 ou 45 ya kaka ngabi ayelinga mafuta nanga opakola na moi quelque chose ka tango kana monier nabi siko ernin maître ngabi oyo maître kandingo zana na boyo oyoki allez zonga bon ayipe na mutu moko ba décision na sa ngabi na lobaki 15 heures juste siko 15 heures ka 45 esili tant kana bien sili abandole la ngana telemi na ngana longwana oncle ya no oncle ke pona azwa siko mbongo wana nani te to calmer yo pesa to calmer tika tu zonga tu na boy penza libela alors oyo abandole pa alpha lokana kati ko ke pa alpha na ye église bon na pasteur beni mutati ki jour anote oyo ataki pasteur mususu ngape na interprétaki te na ye na vandi nanga mais maté ya bato pasteur te maté mais protocole aye signalengo no sœur aimé aye signalengo no ba luko libanda yango na église soki muta église à côté église te botika ya sambela yesa muta luko ke aza a prier on avertissement même pas avertissement vraiment c'est nécessaire ba luko libanda ba lukanga libanda na bimabwe alpha na petana ndaya nabi nini okasi petit yo ndeni kaba prime après na fâché na bon na profiter Jesus omoni yo ndengo zana na boyo ko mekasite tina église nabi alpha tina église ngano pe sili voilà c'est comme ça que na kata ki relation alpha et puis na petit wana ndaya to suka ki wana et puis ndeka na lobaki na isili donc ngana alpha na ki sona salote to kuta na wapi ka ayepa na biso to na nzela to nini voilà yepe makamba prière alingite nga pe ça va to suka c'est comme ça que na bongola ki motema na ndenga solo na yo ko zwa ba délivrance na sima pona na simba ki cité ya bitumba mais na beta ki lisolo nde mama saida voilà basukola ka na mukwa kombo so yango nde bando sala bongo mais qui si on a koko loba sincèrement devant Dieu les qui système ils prier on a zolo balelo peut-être ma chaîne mususu na passer ba émission par-ci par-là ma comme ça loba té mais on peut-être na koko loba yango voilà maître na biso tant to sala entraînement nga komaki cap
Hein, capitaine ya nini capo, et voilà capitaine ya nini ya dojo. Hein. Parce que maître na biso, yena mutazala ba mystique. Azo bunda na kiss. Azali ba mystique oui. Sikoyo ba match tapé, au moins ke azu coup et azu kiss ya likofi na puissance à sac à ciment. C'est soit beto bolite. Hein, oyoka quoi ba mbio sac à ciment. O musu ba ba ni tu kota mais ngai rien. Sikoyo objectif na ngeza ba meka. Et pas nanga puisque ngai naza ma kofi mo so na pesi okwe. Lo hôtel mokwe. Hôtel mokwe. Ba ja mystique. Dino ko moto beti likofa kwa 3 fois. Ba yé pas nanga pesa nanga bien. Naza nanga na kisité. Ba on dit maté. Sikoyo ba zo pa se mesurer nanga mais na bono suki sabango. Mais maître eloko tozaki za ya casse bouteille ya kopanza milangi. OK. Ya omoni na ba église. O batia S. Batia croix. Keba. Hein? Spirituellement ils amabe. Ezali signal Lucifer Satan. Les a direct. Ma commandation lo ba. Eza ba catcher. Eza ba sportif. O ba simba ba kisi, o ba ebi. Nini ezali ni ya Lucifer direct. Parce que prier autant ba pessimis babi avant ça la yango, hein? Attends, tu vas bima quoi? Au tiers S. Au tiers quoi? On cercle yango yo koti na kati. Parce que so koti na kati, au sali prière. Yanine. Nangina lobango mais non mais l'homme de Dieu loba o sunga bande ko ba roula vraiment e ba o bazana kati mabe ba lontobi objectif et émission o isa retour à la parole de Dieu ba o bazaki na gauche na droite bon. Bazo Au moins soko meki mabe ko yela. Voilà, comme kangote puisque na zoloba pour na batu ba yeba na dévoiler ba misala mabe ya Satan. Voilà. Mais na zoloba te que toni to pas na zakuna te. Mais dis-moi yo ko meka yangote. Voilà. Au TS, au T quoi, on cercle, yo côté na kati. On invoquer Lucifer. Obi, Lucifer, donne-moi la force et le pouvoir de casser les bouteilles en une seconde. Sans blessure, sans résistance, sans nom de Jésus. Sans résistance, sans... Amen, amen, ici. Obimi na yo. Parce que ce qu'on fait, ton na bar, ton ça spectacle, vous en avez master tonin. Vous avez master, yena mulangi. La fente ya bambio na mutu. Da, mona mulangi. Yo ganya. Mulangi surtout. Tope moko zu mulangi. Obeti to na genou. Obeti na mutu. Da. Mulangi beta kanu. Spectacle. Toi olali na onyati. Vraiment. O mona siko nzoka Lucifer nde muto sala na zota muto. Vraiment. Eza nango nini te. Voilà eloko maître apesa kabiso. Yango wana yako esprit casse bouteille. J'avais confessé. Attendez un peu l'homme de Dieu. Ce qu'on dessine est soit on est décidé n'importe où. Donc tout un cas. Parce qu'on dessine ce qui avant bimaso sala kangote topé lingio sala nini. Bon, il faut sala yango. On dessine on a mabélé. Attends mabélé au dessiner. Attends aux créer Nicolas. Attends créer Nicolas pavement. Tonini mais est au komi yango au tie croix on cercle après yo côté na kati au salika une courte prière yango et obimi na ici. Au moins c'est cool. Voilà, je pense bande ko bolandi. Alors yango ne ezali démoniaque et satanique, diabolique. Mais non, c'est juste une démonstration mais c'est démonstration. Comment on appelle satanaté? Attention, sali yango ezate ko tango sali omoni satanaye toni non. Ezaka prière oyo ba pesa kabiso à l'époque. Voilà. Mais na confessa yango. Na prière on a pesa na mo ba effet nango bande. Kasi ba effet nango yango. Lucifer. Ben fait nango yango na kasi oyo bato bando panza milangi ba nini to sala ba spectacle to moninga ye ya bête yo molangi na mutu ta bato bana bato bamona. C'était déjà la magie. Yo zokate et l'autre côté oui c'est la magie. C'est de la magie. Oui c'est de la magie. Voilà. Yango eza mabe eza bonzambe te. À part ça il y avait pas d'autre chose à part ça te ni nzoloko pona bitumba toni tutu non. Voilà et zaleka bongo. Donc à magie wana Lucifer voilà. Sokoti yango ndem tout ça la à part yango à part yango et lo comme sous. D'accord l'homme de Dieu en avance. Ah ndé toyeko koma na église quoi voilà na tubela avant na baptême to koti retraite à délivrance na tubeli tout ezalo maman ba salanga ezala oyo ngana sala makamuso tout na tubeli na oyo tout na tubeli ba na leki na délivrance ba bondeli pona ngai après to ko kozwa baptême
mais wana sikoyo na émission ozoya ndé ko répondre na ba question so et puis na ndenge ni nazwaki bateme parce que ndenge ni ti na ya kokoma na ndako et puis ndenge ni ba chassaki nga nini yaki et ainsi de suite na ba poison muso ba tilenga poison na famille 4 fois ba poison nga 4 fois na famille et puis na église na ba pasteur 4 fois lokola 8 fois oh na yebi quoi voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On a tellement envie de rester ici pour en parler. Pour tout solo lango, les sous-toyés, les sous na profondeur, détails. Via Moussa Lanzambe, l'homme de Dieu, l'évangéliste, je suis comme la faute du temps. On est censé et obligé d'arrêter là. Donc, pour la tête expliquer nous surtout na mokolo moko, pour surtout expliquer nous sur na mokolo moko, vraiment tout capé aussi ça. Alors au témoignage, j'ai tellement moulay comme je vous avais dit, tous ont malembe jusqu'à ce que toko soit témoignage nous surtout qui nous a vie à l'élo, il y a l'homme de Dieu, l'homme du second souffle, l'évangéliste je suis Lokamba. A bombi na été parce que belé ba bomba ko bomba simbara na mais bomba petit bon mon tout ça. Mais à expliquer à lui que non, à Simbara qui c'était parce que tu Hollandais la moi pe na kokota kana ba profondeur à mituna depuis bazara na sango de ba oki na ba cimetière makamba bande ko sala na sango jusqu'à ce que bakabwa na sango l'homme de Dieu azongi na Kinshasa kozonga zongi vie amena qui après j'espère que très chers internautes vont découvrir en ensemble avec moi tout comprendre en gros abande ko sala armatio jujutsu azo sala jujutsu et toyebi ndenge komaki abeti bisolo wana awa tout à l'heure tuna badobo ki nanga ezali awa na bateni na kenda pour même pour ça la prochaine émission to mona ngopé la kisi problème zate ata na olata ngo na sali nango mabende pe zawa ba nini tutu ba nini ba kiki bake na kaba na mabende mususu tutu bon mais na sentir nanga ezali non mais parce que ebele baza kolobake non ils appellent isumu ko exercer makambo wana yo sokomi mwana nzambe okolata bon ça va na bossa on peut ça va verser mais dis-moi prochainement il s'habille à travers de versets pour kolobake non na pour sport na makambo ya nini lo masanga na ba petit frère j'ai tout voilà bon to will ça qui non topé ça témoignage émission tokoya na pesa ba verset na ya sport makami surtout voilà donc tozwango na prochain numéro voilà j'espère que vous comprendre na kosa la sport wana etindaki mosala nzambe l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le je ne parle pas de la vie présente je parle de la vie passée donc je suis en train de raconter l'histoire nekaye pa utopé sa témoignage ya ba fait passer ya vie passée na ye abi que non ba komaki jusqu'au point que maître na bango a initié bango komi escanda uti kotalisa biso au côté na cercle osali ben captation ben vocation et tout et puis après ma réaction est commis donc voilà un peu bizarre au panza milango ko sala bebo ebikaka ndenge zalaka alors nyo surtout wana est ramené na eloko mon côté lelo autozo beta lisoya à l'homme de Dieu l'homme du second souffle. Vous savez pourquoi j'aime bien en parler, j'aime bien entrer dans le détail, dans le profondeur parce que j'avais dit l'objectif global principal de cette émission est juste le retour à la parole de Dieu. C'est-à-dire toi aussi tu te retrouves dans des situations pareilles. Yo pour ça la catation, yo pour ça la vocation, je ne sais pas à travers aux autres exercer comme par exemple le sport au bêta football au salaka je ne sais quel sport au salaka quelle activité au salaka mais au associé yango na magie donc eza ata na finalité moko ya malamu te aux aussi retrouver dans la situation voilà les retours à la parole de Dieu et là cette émission la caféine reçoit Olanda yango pour trouver refuge pas ya auto bengi notre Seigneur et Sauveur dans Olanda témoignage de l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le combat témoignage o esungi batebele. Nous en avons même des témoignages. Oh, il y a teke yazo témoigner, mais il y a bateau babiki bikamo à travers témoignages au l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kamba a coupé sa biso to rozonga ko expliquer biso bandeko bele ba bongo limité ba sango pe kutu batiki makamba be ba bongo limité mais vraiment en tout cas c'est merveilleux comme j'aime bien le dire notre Seigneur est tellement fantastique bonzamba beto kabwana et jamais donc le témoignage est tellement pertinent et voilà ils ont sunga biso kaka na retour à la parole de Dieu. Alors, on nous fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. La caféine reçoit. Alors, l'homme de Dieu, je ne sais pas votre mot de la fin. La prière au Costa, la situation tellement difficile, difficulté atroce. Et on de façon que bas appelle au bico nanzela il y a le sambo na yo au bon délit pour la bandeko bazana pas au petit message il y a réconfort et pas ya ba au pe bazar aussi retrouver dans la situation vraiment très difficile et que ça la bango malamu
Momingi et puis tout juste après, on va devoir se séparer avec vous. Merci beaucoup. Mot de la fin, Ezali. Esengito la kisabolingo. Voilà. Dieu c'est l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu. Ok. Et nazokuta ndenge nazalaki na catholique na basango na ndenge na yena ba pasteur na kuti ki na comparer na moni ke basango baza bien koleka ba pasteur. Ok. Baza na bolingo koleka ba pasteur. Donc na kati na ba pasteur soit disons baza na molimo mosantu mais koina na makasi kobomana poison ou soka moni moninga au réussir il faut à dénigrer à salir on le connaît pas basango ezate. Bazana ba gaffe na bango baza ko se supporter ba la accepter na bolingo ba se couvrir oui. Ma bé mais pas ba pasteur en tout cas eza monde moko ma bé makasi oyo ke bazana nzambe te ba eloko na koloba yango alors eloko na kosenga kake ata biso muke o tozali to banga nzambe tozala na bolingo ata oza na poto ata oza awa mais tozala na bolingo yango nde ekolakisa ke tozali baye kolia Yesu. Voilà, et là on a koloba ngwana. Mais nalingi to prier, soki olingi zwa ina yo simba na loboko mso sene to simbanga et ngana sambela. Seul pour lingi maite problème ezate simba place zobela o simbi pe loboko nanga nzambe agir katina yo. To ozana problème, otika loboko na motema, loboko mso sene to simbanga. Que Dieu se manifeste maintenant. Nzambe na bolingo. Nzambe na nguya. Yo zali nzambo asalaka de loin comme de près. Et Yesu yo tininga na mokili pamba te la kisa bonzambe na. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction ya nzambe et lata maywana. Au nom de Jésus, mayane komikis omela au vivre miracle, au sukola au vivre miracle. Pe mutunyo so sa la vivre miracle. Yo muto simbi place zobela. To posa na problème aussi mutema. Nzamba pesa solution. Au nom de Jésus, banj na nzambe ba servir bino pe bozala conduit par le Saint-Esprit. Nzamba pesa bino bolingo. Bolingo, il y a solo vrai amour et quand on a mis thème parce que Jésus revient bientôt au nom de Jésus-Christ et l'amour se manifeste par les actes au kolinga thème yo ozo sipela tikanzambe apambola bino pe mutunyo sa ko soutenir émission oyo qui atteint quelque chose naie pour et faire avancer le mystère du royaume. Nzambe afungola ba porte à bénédiction financière, matérielle, spirituelle et physique pour na yo na kombo na Yesu na déclaré amen. Amen. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que très chers téléspectateurs, Yamala Mbozui, Peyamabe Botiki, en tout cas, et Swingi Bisso, vraiment, on a retour à la parole de Dieu. Bisso Tozaki Libanda, Yamalo Banzambe, Bisso Tokenda, Kimwa Mosika, ya Oetali Malobayanzam. En tout cas, cette parole, et Swingi Bisso, de façon que toi et Bakozonga, vraiment, tous à la tête, un pied dehors, un pied dedans. Donc, Bakoluna Bisso, surtout Eko, Tapoto Tambola, Naboenge Benu, et le bar, notre frère Alvin, Beya Bonzambe, Nabonzambe. Lola Ezako Futa. Donc voilà, merci, c'en est fini pour aujourd'hui. L'homme de Dieu, je ne sais pas, vous avez des salutations à faire et pas Bandeko Baro Landayo, ceux qui est Baza, Nabango, Baza et Belé. Baza et Belé. Soko lingina pe sambote na tanga kombo na yo, tindelanga message. OK. Voilà. Pour bana nanga nyonso na pesi binombote église ya Allemagne. Et pas na pasteur, le révérend pasteur et na obenge prophète parce que nzamba tali saka makampo na ye. Didier Lokamba, puisque en Allemagne, a vu la dure Nzamba Pambola yo. Pour Nzamba la kisinga likamuna yo. Et bandimignon soya mema au bazan en Allemagne, na vu la dure. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, Toko Sepel. Mais si on a vu Natanga, Baza Ebele, Bolimbisa, na sangisi bino nyonso, eza na France, eza na Londres. Ah, banana Ebele. Voilà, eza na États-Unis, eza na Obi. Parce que bamusu balingate otanga kombo na ye ndenge na tangi boy. Vraiment. Voilà, yango moni na lobi boy. Soko lingi na pesa yo mbote na tanga kombo na yo na ba émission, tindeleka message papa. Tanga ngai. Otanga kombo na ngai na émission. Wana nga na enregistrant soki na ye na émission na kotanga kombo. Ndeti boy batinda message te. Te, batinda message te. Yango boy kotanga. Voilà, na boy kotanga. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Na lingi bino makasi. En tout cas. Voilà, ça n'est et surtout, mutunyo soit tindelanga ta 1 franc na ye. Moi yo nazo sambele pa nzambe na mois de juillet que muto na nzamba tik actique pambate. Funzamba futa.
Voilà, nzamba futa habae oyo ba sala musala na e pambola musala nzambi zapeka musala nzambi oza musala. En tout cas, c'est vraiment très important. Toko bana kusala bolam bonzambe toujours bonzambe na bonzambe tala lolande futaka tout petit nzamba boité. Voilà. Merci beaucoup et on s'en est fini pour aujourd'hui très chers internautes. C'était un super plaisir pour moi, votre humble servante Dorcas La Caféenne, de vous présenter cette émission. La Caféenne reçoit, j'espère que Epamboli Buno la bisika no sobolandi biso na ba continent nyo surtout ya monde entier. En tout cas, liloba oyo Epamboli Buno. Je profite aussi pour saluer ma grande famille Maëto. Je vois mon grand frère aîné Guy Charlier Maëto depuis la Belgique, mon grand frère Johnny Maëto depuis la France, ma grande sœur Mireille Maëto depuis l'Angleterre. Je profite aussi d'enroper sa bambo te pa ya maman Rachel Louté Témoté Maïbatou ya papa Micho Kabangu. Elle c'est ma maman chérie, maman Marie-Louise Massa Makanzu ya Massa. Elle c'est vraiment ma maman, je te salue en tout cas et je t'aime tellement bien. Alors comme je l'ai dit toujours, si le monde t'est à refaire, moi je choisirais toujours être la meilleure femme pour toi, Chakoneli. Des gros bisous à toi. Je vous aime tellement bien. Et là, on s'y retrouve très prochainement. Je suis Dorcas Bafutuka. La caféenne, salut à toi. L'homme de Dieu, le pasteur Fredin Tso qui était comme ça derrière la caméra pour assumer la beste réalisation. Je vous aime bien et on s'y retrouve très prochainement. Bye. Wafako mulopwe, wafako mulunda, kaba kiba wana, sengayo, iya ulonge nebi ukeno, iya tatayo, sengayo. Mafuindi bakuyuke wile zawa moto sengayo tuka ulonge yo 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 senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo